Oui, bande ko balandi ya to komo wapi ndenge to mesana ko kutana ko sula masoba yimboka ko sula masoba ba congolais. Mboka na biso to kola to kolamuka makambo ko kendebele. Ezala testo ba komeli biso awa. Ndeko Abraham lwakwa bangwa. Makamba komeli biso awa yoza na communication makonza mboka. Ya mwana somi okolo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ngana ko répondre. Balobi boye. Bino presse présidentielle makambo ya 15 millions bofundaka soki bolobaka pe nini soki nini pe bolobaka po communication de MOK na bien te na ba congolais baso bakolanda biso message oyo aussi na boma balingi baye ba suite et fin ya 15 millions de dollars oyo ezalaki détourné ekenda wapi nani pe azwa yango lisolo ya avion Antonov 72 oyo koyaka oyo chauffeur makonza mboka kufaka kuni na kati na ba garde de corps na ina bande ko mususu balingi pe bayeba to komi na dossier Antonov wana crash wapi poti lelo e koma sans suite kaka ndenge procès Rosimu Kendi eleka mutaboma yeba na kate ndenge pe Thérèse Kapanga la kufa mutaboma yeba na kate ndenge pe ndeko na biso Armand Tungu la kufa mutaboma yeba na kate ndenge pe makamba 15 millions na makambo ya Antonov ko kende ba congolais ba koyi balingi mona clair na makambo wana toza wapi Antonov boîte noire eza wapi est-ce que allez-y comprendre batu ya presse présidentielle baliza na kanabino so de lebi mingi koyi makambo mukamato mukwata na suki wana na pesi message o ba yimboka ba ko souffrir na mitema na bango bande ko nangeza pasi mingi ya komona mboko na biso Congo gouverneur ya ville de Kinshasa Chantini Ngobila abengisi mwana somi ekolo Congo président de la République akende ko sa lancement ya Kini Bopeto na Bandal mais tala commune ya Matete po Matete komi ko pola na insécurité so songa makasi pona nini moto boteli biso na maîtrise makambo ko kuna te lobby to lakisa kibino makambo o elekaki kuna na commerce extérieur nini o salama na commerce extérieur ba agent ya secrétariat général ya commerce extérieur basala qui marche basala qui memo et te ba prime na bango ministère na secrétariat général ba ko kabola yango place musu pour ne ko kende ba yebité balobaki to kotika bokimia boyete biso to la marche yenge bele na mibeko ya l'état mibeko li kuzi constitution et le biké congolais nyonso ko la musala l'état soki amoni clarté fa tambola asala mémoire loba abelela na lingala baleba moni ndoki belela bandeko batambola ki lokola basala ki pe memo na bango mais na même basala ki bandeko mususu ya secrétaire général batikala ki simate habité makamba ndeko bazoko lukeza bien mais procédure ba ko kenengo za malamu te le but la kise bino balaba ke batu ba ko détourner mbona ba ministère na secrétariat général na bango mais lelo comme tolera mutu ya ngula ya ito moko te bolanda bongo ndeko na biso Messe Lot Djombole Ambonde aza directeur chef de service ya personnel et finance ya secrétariat ya commerce extérieur ndeko na meka ko meka ko éclaircir biso makambu nini ekoleka kuna na commerce extérieur na secrétariat général nini pe koleka kuna na fonction publique bolanda na bokebi nyonsu nini ekoleka biso toliaka mutu yango lito imoko te problème ya prime o ya redevance minière ezali prime euti mosika ezali lelo te. C'est depuis 1982 esika basinyaki ordonnance wana depuis 1982 ba ministre baleka combien à ce moment là ngai moko nazalaka pe na cabinet te jusque lelo lokola son excellence Jean Lucien Boussa ayi kobimisa prime wana grâce parce que yé moko azalaki na commission économico-financière ya Assemblée nationale nde azalaki kolandela dossier wana lokola ya komi ministre ya commerce extérieur nde ayi kobimisa likambo ya prime wana ke bafutaka bato. Il s'est beaucoup battu pour que arranger la situation wana
na ba collègue na ye ya mine et puis ya finance. Arrêté ya ministre ya finance où ezali ko répartir ba prime wana ezali. Mais nous trouvons que ezali irreconnaissance na part ya ba agent na biso ya commerce extérieur. Procédure au bango bazali ko posa mpona bazwa prime wana ezali ndenge wana te. Selo bango balobi non commerce extérieur azali kozwa 5%, ezali 5% te. Cabinet azali na part na ye, administration pe azali na part na ye. Bazali kosenga bancarisation ya prime wana. Non. Prime o ezali ya bancarisation ezali prime permanente na prime spécifique. Yango ba dossier ezali kotambola na niveau ya budget contrôle. Mais kino lelo lokola budget 2020 nano ebimite donc moyen ya kozwa prime permanente wana ezali te. Mais ministre a signé déjà ba document depuis le 23 octobre. Dossier ezali déjà déposé na cabinet ya budget parce que l'ancien ministre Kangoudi asengaki biso ke tout réintroduire dossier wana na 2020 na budget 2020 et c'est ce qu'on a fait. Mais bango bazo réclama eloko oyo lokola na biso na administration mpo ba futa yo prime. Il faut d'abord ezala inscrit na budget. Il faut ligne budgétaire ezala. Et comme ça budget contrôle na finance ba ko autoriser yango. Mais ligne budgétaire ezali te. Bon, bokosenga yango ba ko futa bino écoute pas wa. Nous sommes ezali kaka ba désordre mais biso tozali komona ke ezali penza na cadre ya ba réclamation ya ba fonctionnaire te. Il y a une main quelque part mais lokola pe toyebi yango te. Bon, tozali kosenga kaka na l'état akamata ba disposition na ye. Alors problème au bazar koloba ke et comme na police ezali biso te mama. Ministre te, secrétaire général peut-être, service du personnel peut-être, bajokisaki moto. Bien sûr mbongo ebimaki. Ba directeur nyonso sur ordre ya ministre, ba directeur nyonso tu ba participaki na répartition ya mbongo wana. Ba répartir selon monto ba pesaki po madame CG akamataki chèque sur ordre ya ministre. Akamati chèque pour mettre fin na bilobaloba. Bakamati chèque batiki yango. Bakamati bordero batiki yango. Et puis bokabola mbongo wana. Bakaboli selo enveloppe oyo DGDA pesaki. Bon, bino boko réclamake non, ba pesa biso 600,000 na agent moko. Mais monto yo DGDA pesi o ezali na chèque disponible na maboko ya ba directeur, tous les directeurs ba mona chèque wana, tous les directeurs ba mona bordero wana. Mais c'est après tant aussi si ko sala répartition bato ba moni ba obi non mais moyen ko sala autrement ezalité ba kamata oyo DGDA apesi. C'est comme ça que bayaki ko futa bato ba mboko na bango. Mais groupe ya collectif de fonctionnaires, c'est une structure qui n'existe pas. L'État a ça créé déjà structure où ils allaient reconnu ces délégations syndicales. Mais non, collectif de fonctionnaires, ça n'existe pas. Bakenda qui même pas ministre, il y a fonction publique. Bakenda qui commande en anaï. Ministre à fonction publique, à l'obi non, botika ngai na kokamata, ba disposition, mosus. Bazali koyokate, bazali kosara kaka désordre partout. Mais revenons dans le cambo ya convocation wana bazali kosala. Convocation wana etali ministre te, etali pe secrétaire général te, etali pe service du personnel awate. Moi no ya kenda kipo azwa mbongo na ye. Parce que azali na ba problème na ye. Tozo bima moto na motazo bima nanda ko na ye, ozali koya na mosala. Moto nyonso tu awa azali locataire, même ata ovande pa ba famille na yo, mais ozali quand même na ba besoins sociaux oyo koki ko régler na kati ya libota na yo. Ye akenda kozwa mbongo na ye, ba beti
Mais agent wana ye moko librement, il n'a pas été poussé service batinda yete. Ye moko mutakena ki ko porta plainte kuna na Ipekin. Batindeli bango ba convocation. Ye moko pe agent wana ayebi pe bato o ba betaki yo ba jokisa ki. Mais problème ya ministre ezali wapi ou secrétaire général ezali wapi ou service du personnel ezali wapi. Ce qui est un problème administratif, mais tu peux ça qui bango ba demande d'explication pour moto na moto à se justifier. Mais le commis coup est blessé. Mais n'attends wana justice azali et puis ba beta qui est na miso ya ba agent ya parquet parce que ba agent ya parquet ba ya ki awa mpo na ko supervisor paye wana. Ba ni tete présence ya ba agent ya parquet général. Vraiment na wana balinga ki ko bomai. Est-ce qu'il y a des problèmes dans biso? Ceux qui ont qui se plaindre, est-ce qu'il n'a pas la liberté de se plaindre? Il y a des problèmes dans biso. Agent de l'État, azalaka jamais n'a contact avec les journalistes, na presse. Agent de l'État, azalaka na. Bien sûr, bazali ko prétendre que to comme na démocratie, démocratie est ni ko lo bater que to créer des ordres. Parce que agent de l'État a tout na kalikambo na ye selon ba texte réglementaire. Mais ils dit que tout bimana balabala to kenda kosala pression na balabala to kenda kosala pression et puis na bakondi tout finga bakondi. Madame Biso ngai na bandi monsala na salia wana commerce extérieur 54 ans lelo. Donc le 1er octobre 2019 na kokisa ki 54 ans de service yao. Biso to mona makambo ndenge wana te. Batika biloko bango bazali kosala réclamation fonctionnaire azali na droit ya ko réclama likambo na ye moko individuellement a commis mokanda na ye parce que réclamation na l'état ezali collective te mais lokola bango bazo sala ezali malamu te bazila nano totala ba démarche oyo ministre asali po na prime permanente soki budget ya 2020 et bimi wana ekozala automatiquement bancarisé parce que ezuta na budget contrôle ezole kana ba compte mais pour le moment ba biloko bango bazali kosala wana moi je trouve que ezali irreconnaissance na ba effort nyonso tout au ministre Busa asala mpo bazwa ba prime ba krame mbulu oyo pena mbulu oyo madame mbulu oyo toujours combien ya ba agent ba kufi na mbulu oyo 4 agents seulement ni tete problème wana ya akram mpo na kokenda traitement kuna mais bato bazalaki kokufa awa pamba est-ce que eloko ya sala vraiment ba agent ya commerce extérieur bakoki kokanisa yango te problème ya akram bakoki vraiment kokanisa yango te mais ça c'est l'irreconnaissance. Nga naza directeur ya services généraux du personnel et des finances. Nga moto nazali ko gérer service administratif ya commerce extérieur. Toliaka mutu ya lungula lito imokote. Lobi to yambele kibino ba travailleur ba agent ya commerce extérieur ndenge ba ko sela mbongo na ba ko lela mbongo na bango. Lelo oyo directeur na bango mais ko éclaircir makambo yo bandeko ba ko sala est-ce que ça malamu te za malamu te. Bino bandeko na ngai bolandaki image de la lobi bon moni ndenge bolandaki bino moko population bo chiché na makamba ndeko la biso ba ba convocation ba mandat d'amener oyo bafuni ba général Kasongo balakisi moni ndeko ba mona ba image na ebité bandeko na ba syndicat bandeka commerce extérieur ngai naza juge te balobi bino bo betaki moto bino bo betaki ko ba kelto mona ba image moto bino bo betaki yenda afundi bino kuna pa général Kasongo azo ko assumer sécurité la ville de Kinshasa to boyi mbutu to boyi mobulu kuna na secrétaire général ya commerce extérieur bino bobeta ki ndeko jour après ndeko nda fundi bino eza ministre te eza pe secrétaire général te muta fini bino yeyo soki boyebi ete boya na mikona biso no mikona biso za ouvert eza chaîne ya peuple congolais to suki a prendre mokolo mwalelo bandeko to balanda ki biso et puis ndeko ba ko tama la convocation ba memeli ba convocation muto ba ko beta ki wa fundi bango pona kuze blessing ndeko ba saki yewana soki bandeko bolanda biso na nzela et toucher bino biki ba kosi boye biro na biso itaka 120 to ça pour la bino nyonso mais force ya salité o ezo koma na ngiringiri na commune Kalamu na commune Matete ndeko chancini ngobila kini bo peto to lukala ko mususu e ko zo kini bo soto o kini la belle ba yemaka na nzembo to yebite
so oyo bomula biso Kinshasa tika te kimi ya nzambe ezala ba Congolais tu balandi biso oyo balingaka changement tokutele mukoma lopi